Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur Irsil Beauté Loa TV. Bienvenue na balandinyo Soyakala. Je m'excuse. Bienvenue na balandinyo so Yasika. Bienvenue na balandinyo so Oyo. Balandaka biso bandeko na ngai. Bienvenue na bino nyoso bolingaka Irsil Beauté Loa TV. En tout cas, bienvenue toyambi bino kandenge zalaka. Toyambi bino bandeko na nga na maboko polele. Toyambi bino na bisengo. Toyambi bino na koseka. Bandeko na nga lelo toye penza na makambo ya ndeko na biso na kombo ya Chimène Mengi. Chimène Mengi aza moko ya ba tiktokeuse. Soki lelo na communauté na biso tolobaka ba kombo to tolobelaka ba tiktokeuse na biso, Chimène Mengi aza parmi ba tiktokeuse oyo baza na kombo na Congo na biso. Parmi ba tiktokeuse na biso oyo penza baza on top. Toyebi ke na ba tiktokeuse na biso toza na ba Mervin, toza na ba Marian Tumba, baza mwa ebele toza na ba Jemima Kokonzoni, baza na bango ebele. Yepe Chimène Mengi aza parmi ba top penza ya ba tiktokeuse. Soki tokoki koloba 10 top tiktokeuse na Congo na biso, yepe aza parmi les 10 top tiktokeuse. Bandeko na nga lelo toye na sango moko ezosala mawa, sango moko ezosala pasi, sango moko ezolelisa. Sango oyo toye na ngolo bandeko na nga eza sango moko ya kitoko te, mais eza sango moko ya mawa penza makasi. Yango na osenga na bino bolandaka biso na bukebi nyonso pour que boyeba nini ezoleka, nini lekaki, nini pe esali que non. Lelo chez Irsil Beauté Loa TV toya kobeta ba masolo oyo, toya kolobela pe oyo, toya penza bandeko na nga kokota na mozindo ya makambo oyo. Mais avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo, ekozala bien nanu toye kosensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika, ba o nyonso bakoti na chaîne na biso ya Irsil Beauté Loa TV sika. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, en tout cas na osenga na bino bokota, bo s'abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour que bo rataka eloko te chez Irsil Beauté Loa TV. Ba vidéo nyonso to bando sala, ba makambo nyonso to bando sala boko rate na eloko moko te. Boko zala toujours informé. Boko zala toujours au top, boko zala toujours à la une ya makambo nyonso. Tango bozo klikaka pe sur la cloche de notification, klongonga na biso ya notification ezalaka ke non, soki video ya sike koti, bino pe ba signaler bino mbala moko. Ezalaka bongo la famille, kindaka nango ka bongo, yango bo klikaka pe ngonga na biso ya notification. Bandeko nanga chez Irsil Beauté Loa TV, challenge na biso ezo continua kaka. Chaque mois tozalaka na biso na challenge na biso. Challenge na biso ezalaka nde nini? Tango olandaka ba video na biso, otala kango, olanda kango, otala kango, yo pe na kote na yo, sala partage na de 5, 10, 15, 20 personnes na WhatsApp na yo, 20 personnes na Facebook na yo Messenger, pour que bato asika pe bakota. Na mois oyo ya février, challenge na biso ezalaki to totaliser normalement 29 000 abonnés. Mais, grand merci, kanenge tokoti koloba, donc etikali biso presque 84 abonnés et ça là 29 000 abonnés. Bientôt là tokota déjà na mois na biso ya mars. Na yeko sensibiliser bino lisusu na mois ya mars na biso challenge ezo continuer kaka. Prière na biso eza que non tito kota tito sili sa penza mars na biso to totaliser 30 000 abonnés la famille ekosala malamu mingi. Toko tasikoyo na makambo na biso ya ndeko na biso Chimène Mengi. Bandeko nanga, kan ndenge na utaki koloba, Chimène Mengi aza parmi ba tiktokeuse o baza na kombo, aza parmi ba tiktokeuse o baza penza likolo. Parmi les 10 top tiktokeuses, Chimène Mengi pe aza kuna. Aza parmi les 10.
eloko esali ke non lelo toya kosala émission ezana pona makambo oyo ezoleka sur les réseaux sociaux. Bambutu mbutu oyo ezoleka sur les réseaux sociaux. Yango epesi biso makasi lelo toya kosala émission. Nini ezoleka? Bandeko nanga eza na video moko ezotambola na ba réseaux sociaux somo. Video wana selon ba propos o ba pesi biso mutu penza o ya publia to apanza video wana eza Victoria. Victoria wana aza nani? Selon ba explication, balobi Victoria aza camarade ya Chimène Mengi. Batu mosu ba obenga ye ndeko. Mais bazande ba camarade. Après kokufa ya Chimène Mengi, kokufa ya papa plutôt ya Chimène Mengi, tango papa na ye ayaki kokufa, ayaki kosala que non, ndeko na biso Victoria azwaki ndeko na biso Chimène Mengi akomaki kovanda epai na bango. Sikoyo kovanda wana bazovandaka bavandi penza nde kovanda na kovanda na bango wana eyaki kosala bakomaki tellement close, bakomaki neti famille. Bino moko boyebi soki deja bovandaka na mutu bovandi ane mobimba boza ba camarade ya mibale 3e année ki camarade wana ki camaraderie na bino wana ekokoma to se transformer na kibundeko parce que bokomi ko vivre ensemble, bokomi ko partager ba makambo na bino ensemble. Yango ti lelo ebele ya batu babenga kaka keno Chimène Mengi azalaka leki ya Victoria parce que Victoria aza mwa mukolo comparativement à l'âge de Chimène Mengi. Alors, selon vidéo wana, selon ba vidéo ezotambola, eza que Chimène Mengi akendai kolongola zemi. Na kolongola zemi wana de ye Victoria kandenge zalaka abandaki na ko enregistrer azo filmaka pona ba preuve. Toyebi te ba preuve wana balingaki bapesa ngo mobali yango ateki ezemi to ba preuve wana na yebi te ezalaki elingaki ezala ba preuve ya nini bango kami balende bayebi ngana bino toyebi na biso te. Mais selon ba explication balobi ke no ba video oya banozwa ezalaki pona ba preuve nde azwaki video wana. Alors video wana etikala kaka na telefone ya ndeko na biso Victoria. Video ezalaki kakuna batango nyonso ti ndenge tomonaki ba tapage na bango ka ndenge lekaka na ba TikTok, ka ndenge ba makambo na bango ekendaka nango na TikTok. La famille nzoka video ya kolongola zemi eza nango kaka. Après ka ndenge ezalaka mbutu eye kokota entre Victoria na Chimène Mengi. Toyebi ke place des personnes bazalaka. Moi makambo ezangaka te hein. Moi mbutu ezangaka te. C'est ainsi que mbutu wana eyaki kokota. Après mbutu wana kokota bazoyokanaka te. Bitumba ekomaki nango kokende grave. Makambo to ba situation ekomaki nango kokota mabe. C'est ainsi que Victoria azwaki video wana ake kopanzango. Panzi. Kutu tolandaki analyse moko ya Mervin. Avant kutu ba makambo o nyonso ebima na poisa. Tolandaki penza na landaki analyse moko ya Mervin na TikTok. Mervin alobaki pona Chimène Menzi. Kena zana video na yo. Oyo kendaki kolongola zemi. Selon Barimer, balobi kenon, Victoria déjà apesa matière wana epa ya Mervin. Mervin alobaki kenon ekozala na temps ona ko publier yango. Mais na ko publier yango lelo te. Ezalaki bongo. Ebele abatukutu bakama ki balobi, ezaka bilobela ya Mervin. Siko video lelo eye kobima na poisa. Hein la famille? Video ekomi kobima eye kobima nango na poisa, video eye kobima na somo.
na minute oyo eosala pasi na ndeko na biso Chimène Mengi. Chimène Mengi akomi inconsolable. Chimène Mengi akomi kolila. Akomi komituna si je savais. Kande na lobaka nanga chaque jour. Si je savais wana mosusu ezalaka tout late. Ezalaka moi trop tard. Bandeko nanga. Soki penza nazwaki makasi lelo ya koya kosala émission oyo. Na ye kosala émission oyo te ke no pona koya kosambwisa ndeko na biso Chimène Mengi. Mais na yaki penza bandeko nanga kosala émission pona koya kosensibiliser bandeko na biso ya ba Congolais na ba Congolaises. C'est comme si j'ai l'impression que tant de personnes tokomi kobosana qui nous sommes. Ebele ya batu bakomi kobosana place touta. Ebele ya batu bakomi kobosana mibeko ya vie. Ebele ya batu non parce que je suis une star na kosala bisala sala nanga, parce que je suis une star naza na zemi na ke kolongola bakokanganga photo bakozwanga video naza nanga star. Bato ebele bakomi na bango ko vivre bongo. Bato ebele baza lisusu ata kuna te. Na kala wana mutu nyonso abandaki ko bomba bolumbu na ye. Mais na génération elelo ekomi nango lisusu bongo lisusu te. Bato ebele na génération elelo bakomi na bango ko kipete. Ata soki bato bamoni bolumbu na ye azata kuna te. Aokipe na ye te. Azata kuna te. Batu mosusu kutu akozwa na makasi ayepe sur les réseaux sociaux pona koya ko répondre. Ata soki bomoni bozwaki yango te etikala ka ya ngai. Batu ebele lelo bakomi na makasi ya koya penza ko répondre bongo. La famille nga nalobaka toujours nalobaka chaque jour na vie ya lelo. Na vie penza ya lelo eza vie moko okoki jamais et encore jamais kosalela camarade na yo secret et confiance. Na monde ya lelo la famille eza monde oyo okoki jamais encore au plus grand jamais kosalela mutu confiance. Parce que monde ya lelo ekomi ya kobeba. Monde ya lelo tokomi komona makambo ya somo. Tokomi komona makambo ya pasi. Na monde oyo ya lelo tokomi komona makambo moko mosusu bandeko nanga ezosangisa biso. Ovandi bolobi nzambe oyo eza nini? Makambo na omona, makambo na komi komona ekomi lisusu nini? Nde monde ya lelo tokomi ko vivre nango. Mosusu na omituna. Comment ça fait-il que makambo oya zebika neto omona ba vidéo ezo circuler kanenge to yoka ba makambo ba mbutu ezo circuler sur les réseaux sociaux? Comment ça fait-il que okendo longola zemi pas tate ke non muto okendo bota te mais muto azo kendo longola zemi oke penza kolongola zemi ozwi penza courage wana ya kose filmaka. Tomonaka batu mosusu bazwaka mwa courage ya kose filmer soki azokendo bota parce que nga na mona ba camarade moko mibale. Moko azaki na pasi ya kobota te kobota, moko azo filmaka ye ndenge camarade na ye azolela. Azo filmaka ye après kobota bakomi na bango koseka. Bao seka na bango. Pourquoi? Camarade zanga lela ki boye etala ndenge lela ki tala ndenge mataki kitaki bakomi na bango koseka. Mais ekomi kosala lelo pasi komona keno batu mosusu ozokendo longola na yo zemi na kolongola zemi déjà na communauté na biso. Zemi kolongola ezalaka neti tabu moko boye. Ezalaka penza tabu ya makasi. Parce que na communauté na biso babantu tondimelaka kolongola zemi te me tondimelaka na kobota.
biso ezalaka nde mutu aboti biso tozalaka te ke no mutu akende longola zemi to encourageaka wana te mais komi kosala pasi lelo komona ke no bandeko na biso mosusu ya bacongolaise oke kolongola na yo zemi bakomi kofilme yo ezala ndeko na yo ezala camarade na yo bapreve yango bolakisa yango nani mobali bokoyebisa mobali keno yango wana toye kopesa yo bapreve ya nzemi oyo tolongolaki yango wana emataki ekitaki la famille ekomi kosala pasi penza ya makasi s'il vous plaît na monde lelo basalelaka mutu confiance te basalelaka mutu confiance te azala ndeko na yo parce que lelo tolobi makambo koti kobeba satana koti kolata ye ka ndeko na yo wana yebi ba makambo na yo aye kosambwisa yo tomonaka lelo bato ebele bandeko na bango moko bazotekelaka biso ba matière ndeko ya famille pas que non ndeko moko mosika mais ya famille akomi koya aye penze pa na bino atekeli bino ba matière alobi oyo penza bo panza tala ba photo tala ba video mutu na yo penza ya makila soki mutu ya makila koki kosala bongo que dur que dur mutu oyo bobotama na ye libumu moko te bien que bovandaka na ye ndako moko akoki pe kosambwisa yo alors bozalaka keba totalelaka bakamaradi nini totalaka banani oyo tokoki kobetela masolo totalaka batu nani oyo tokoki kosalela confiance oyo basalelaka yango mutu nyonso tu te eza na batu mosusu bameritaka confiance te eza pe na batu mosusu dans la vie bameritaka na bango confiance mais batu mosusu otalika bolobi o penza na boyi na kombo penza ya Yesu na boyi ezalaka bongo na minute na ye kopesa kaka courage na ndeko na biso Chimène Mengi. En tout cas courage ma chérie, vie ezalaka bongo. Je sais que tant de personnes baye balobi tokoki jamais koya kofinga yo te toyebi basi ebele balongola bazemi bato ebele balongola bazemi ezala bato mosusu balongola bazemi me baloba yango te pe babeta lisolo nango te baza na bango à l'aise ya yo pe epesa yo kolela te yango bandeko na biso ebele baloba na ba commentaire yango bandeko na biso ebele baloba na ba Facebook alors toye kopesa yo ka courage vie ezalaka nango ka bongo vie mosusu tokolaka na ba conséquences oyo ekomelaka biso soki otaleli conséquences na yo zoteya yo te wana ezalaka pasi. On apprend chaque jour en chaque fois que bamwa makambo moko boye ekoti yango ekolisaka biso tokolaka na ba situation tokolaka na ba makambo nde ekolisaka biso soki ozaka mutu to ozaka mwana moko boye ba conséquences ekotaka na vie na yo te okokolaka pe te otikalaka ndenge ozalaka mais soki ba makambo ya minene ezokota na vie na yo ba épreuve ya munene ezokota na vie na yo okomona pe keno ekoya pe ekolisi yo ekoya pe yo moko komi komitala bolobi nakoliko tala ba makambo ya minene komi kokomela ngai tokolaka bongo bandeko na nga yango kaka na ye ko encourager yo ko give up na yo te koloba te ki nga na ba réseaux sociaux na okota lisusu te kota yo mutu a liboso te pona kosambwa pe moto asuka te pona kosambwa donc tia yango penza na motema vie ekendaka bongo surtout soki okomi déjà na vie ya kibostar oza déjà star la famille ezalaka pasi eyaka toujours na pasi babitumbe kozala nango ebele bakochola ekozala nango ebele bamakambo ekoya nango kilikili alors ebandisa yo te mais epesa yo ka courage tokolaka nde bongo vie eyaka na ba surprise nango vie eyaka na ba makambo nango donc ko give up na yo te zala toujours makasi talaka bisiko ozokende
donne-toi seulement la force, talela pe lobi na yo, ekosunga yo penza makasi mingi. Bandeko na nga kandenge tolobaka biloko ya kitoko eumelaka nango te. Wana tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso kandenge tosalaka ba partage. Tokomi penza na suka na ye ko sensibiliser yo kaka. Est-ce que aussi au s'abonna déjà? Est-ce que aussi au tia commentaire na yo? Est-ce que aussi au s'abonna déjà to kandenge ezalaka aussi au sali déjà partage na yo? Soki ba makambo wana nyonso nano osali yango te. En tout cas, biso awa na Ursil Botelwa TV toye kosenga na yo s'abonner, commenter, partager et kosala malamu mingi. Bandeko na nga tokomi na biso na suka ya mwa partage na biso wana tokomona na lisusu na ba émission mosusu ka ndenge ezalaka na ndenge moko ya bien. Bye 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 la famille et à la prochaine.